Maman Mira za 4e na ngai. Mira za fanatique ya Fali. Alingaka musique ya Fali makasi. Débat ezalaka na bandeko na ye ngai mbule kobeta biloko batambule beti na okende concert wana. Samedi wana nga nazolamba. Na yebisi yaya tikolia nan avant okende. Ote mama nga na waya kolia sima nga lobi lia nan ote. Lobi ozokende tikela nga téléphone po martir bayiba ba téléphone. Atikaki téléphone mwana ke azaki 3 garçons bakendaki. Batelemi liboso alpa. Natala bwena musika téléphone namoni bato nde balasi nga mais bino bovani bwena moni Mira wana ote mama akufite ngalo bina moni Mira balalisi akufi ote mama akufi na ete abimika ngalo boko bombela ngati ka Mira akufi bala moko ya babengi bango wana bayina marti ne bayina marti babibembe wana obachaki zaki bango bakekuta de la police aza wana na tefana basoda bazokotsa bibembe bazochana kati ya nini bibembe vraiment batu bakufaki eza 2-3 te batu bakufaki mama yimbo wana babani kokitisa bakor wana namoni mwana na ngai abukanaki te liso etoboki te liboko ebukani te namonaki ye normal apart ka bakecha kenaki nango na bakolo ezalaki te mwana akufaki te ke na ndako abelaka asthme te eza étouffement nde moto ebomaki mwana na ngai na kati wana ndenge na stade voilà tant que na stade en déroulement concerne bande ko se dérouler ba mutu des alaki est-ce que vous l'impression que non à lire to kende bobena suka ba bokufa ka tu t'attendais à ça non nzaki kuna makanso wana azaki mena ko mona batko bunda ena banzo mona bon et c'est grande sœur nanga si c'est comme ça to kiende parce que non mona bateau et moi ba kulo na tema tambo na téléphone nanga changa bité na bomba téléphone ande to bimina grande sœur na wana et to mpo kapela ngena kufa ngapona bapinga ngena kufa parce que c'est qui font battre ça qui est ma casse mais c'est grand c'est là to me corriger si ma to c'est la bonso ba bimi après bis to bim na de plutôt célèbre battu. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambena Brahma Isaac na Yakobo Olongi Saki Daniele Nalibula Bakosi. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Nous disposons de terrains de 20 mètres carrés à un prix abordable. Donc, je voulais juste faire l'appel
à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains, les parcelles de 20 mètres carrés que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Voilà, chers internautes, tozo continuer kaka na kotambola na ba famille nyonso o babungisaki ba membre na bango mukolo ya le 29 octobre ya concert ya Fally Ipupa na stade de Martyr. Awa toza na famille ya ndeko Mira o naza pembeni nanga maman na ye mutaza pembeni na ngai to komekana ko solola maman na ye to en réalité qui était Mira. Qu'est-ce qui a fait que comment est-ce que Makamangwe le kanaki abimaki nandako heure nini ba prenaki tragédie on appelle heure nini. Bonjour maman. Bonjour. Maman tutoye ba komo na yo et puis ba relation de ça qui na on ndeko. Comme on ngai maman Brigitte Kambamba nga nazali maman Mira za 4e na ngai. Mira za fanatique ya Fally, ya Fally. Alingaka misika Fally makasi. Débat ezalaka na bandeko na ye ngai mbule kobeta biloko batambule beti na okende concert wana samedi wana nga nazolamba na yebisi yaya tikolia nan avant okende ote mama nga na waya kolia nsima nga alobi lia nan ote lobi ozokende tikelanga telefone mpo Martyr bayiba ba telefone atikaki telefone mwana akei azalaki 3 garçons bakendaki bakendaki vers ba 16h 16h, vers 18h, 19h, 20h, mon azoyati. Oh, mon azoyati nde la bani ko luka camarade na ye o bakenda na ye camarade na ye pe ayete. Ti na ye ko vana minute muke na moni ya ye. Atiti na ye pende ezalaki bien te po alata ki polo ya pembe. Oh, pende ni polo na yo kendaki ezalaki bien komi boyende. Ote eloko te bo wa moninga, ote moninga le to komi na porte bakangi porte nga na bimi atikanga lobite explication wana eza clair te yebisanga lobite mama ka bonga lobite mwana wana azongi na ye nga na tikali na zuma na mail na yoke esprit lobeli nga ke akufi nga o eza ko bangisa ngai na longo l'esprit wana na vali esprit na ngai ezalaki kana kimia te na bimi na couloir babimi na couloir pona bimi na balabala na moni ba jeune garçon ba telemi liboso alpa natala boy na musika téléphone na moni bato nde balasinga oh mais bino bovani boy na moni Mira wana ote mama akufi te ngalo na moni Mira balalisi akufi ote mama akufi na ete abimika ngalo boko bombela ngati ka Mira akufi bala moko ya babengi bango wana baye na Martyr babibembe wana o batiaki zaki bango bakekuta deya la police aza wana na defana basoda bazokotisa bibembe bazotia na kati ya nini bibembe vraiment batu bakufaki eza 2-3 te batu bakufaki ti tomemi tosali cortège wana tozalaki na 3 cortège ya bibembe toketi na mama yemu tokomi na mama yemu wana babani kokitisa bakor wana namoni mwana na ngai abukanaki te liso etoboki te liboko ebukani te namonaki ye
normal à part ka bakecha kenaki nango na makolo ezalaki te mwana akufaki te ke na ndako abelaka asthme abela asthme te eza étouffement nde moto ebomaki mwana na ngai likambo noko ekoloba ngo. Ok, en tout cas boyoki maman Mira azaki 4e na ye donc Mira aza na bandeko aza na mpe na baleki naza mpe na moko ya leki na ye mpe awa pembeni na ngai. Bonjour mademoiselle, comment on a ni pe relation ni nous en a Mira. Oui, bonjour, comment on a Bénédicte. Mira aza grand frère na ngai. Na na 5e na bango. Bisto kende concert, kende liboso na biso, bisto ekolo parce que bisto côté ça stade ba 16h. To ça na aussi grande sœur na France. Na bino si c'est konga to ça nini. To zonga parce que atiki mwana muke. To zonga yo to bende ko bano to fana ngabiti to zonga na biso. To banzo zonga to banzo kita malembe. Ko bima biso na poto bima to koma na porte stade za ki foma passe. Ba biso ba pe makande zala. To c'est français to zela ba to ba bima après biso to landa. Si ba pe ba to ba bima na bangwana nde to zonga biso ndaku. To koma parce que maman to zala pas suspect kuna. Maman tikale kuna. Yana komi to sokoli pe. Nana bando liabwe na moni ndeko moko ka kuna kasavu ba benginga ono Mira akufi. Donc tout ça qui vraiment na passe vraiment makasi na kokala tati parce que azaka moi mobile na libota na biso. Ka yemo moi mobile. Atipe moi si na zemi, atipe moi na 2 ans si je m'abuse pas. Donc tout ça ndé. Mira zaki na mbula boni. Azana 25 ans. 25 ans. Oui. Voilà, en tout cas, chers internautes, nous avons dit que bozo yoka. Mira kenaki ye morote na stade, akenaki na ba oyaye bandeko. Alors jusque là, bibembe nyonso o ezaki répertorié na concert ya artiste na biso Fally Ipupa. Jusque là, eza na morgue ya mama Emo. Jusque là, tu ebi information tous en nango yango wana na morgue ya mama Emo. Mais famille et gens à droite na bibembe wana mais en même temps aussi baza pe na besoin que makamu et salama et ensuite baleka na eloro mususu parce que la vie continue bien que ça fait très mal. Alors botunanga na retourne maman rapidement pour na ozabi no temps mingité artiste to staff na ye ndenge bato bazoloba ndenge zolobama baza na projet ou encore obligation ya koya na chaque famille ba accompagner bango jusqu'à ce que makamunyon soit aussi là. Alors soki lelo staff ya artiste ba proche na ba ye ko solliciter bino ko ebisa bino que bazo apporter moi quelque chose par rapport à ba funérailles ndenge ko lekana bazo apporter est-ce que bokondima to boko boya eloko wana te ya nakoboya te nakondima po eza dépense na ye po asala ngo me ngai naza na perte po nakobota lisusu mwana ata akoma lokola Mira to bénéficie nini na eloko moko te to perdre ye azwa charge na ye eloko nakosala commentaire boye nakolinga areconnaître bibembe wana nyonso conscience na ye sala abimisa kaka 11 personnes tan wana te po bamosusu bafamille pasi na minute ekoti neti ba o baboti mwana moko wana akufi yo lo bakenga na yebi makambo wana te yo sala pasi nde bakozwa charge ya Mira bazwa charge ya motu nyonso tu ok conscience ezosala ke ya solo bato wana akufi na kasa kitali soki ya wangani na ye biso avocat na biso ezaka ensemble biso totayela te ka ye moko soki mpe aboyi na ye kokunda bibembe ebembe ya mutaliboma bazokunda yango ezopola te mais ya bango pe tokokunda kaka mais ye totiki kaya na maboka nzambe azwa solution. Alors maman pour na yo c'est comme si ozoloba que bato bakufi na stade de martyr bazaka 11 t bazaka 11 t kotalaka stade ndenge eza bazaka 11 t nayebi na ba avocat na ye na ba hôpital ceux qui maman vous estimez nombre bakufi près ba cause en est ba combien ba imaginez-vous l'air biso toke 3 camions o ezana bibemba bato en nombre wana na minute wana na oyeba te ke na kati baza boy bazalaki plus de 11 muta kosa bino te to banga nzambe wana
bakosa te ezalaki plus de 11 to bakufa ebele bayebi. Voilà, merci beaucoup. Alors, tu as qui s'en a des connexions, si pembeni. S'il vous plaît, dans la question, on a posé nos mamans. D'accord. Il faut que pas y a des connexions aussi. Maman, tout le monde a des réseaux sociaux, des connexions Mira Mumba, a déjà mutumo ya maladie ya pema, abela kana maladie ya pema ko ka étouffement te alors kindaki na makasi bolinga ki te pour abela maladie ya pema, c'est vrai? Te, famille na biso abela maladie ya pema te. Moi nanga kofi na maladie ya pema te. Moi nanga kofi étouffement. Chaleur étouffement ba mungo moko ba yebi ba déborda ki to landa ba yebi stade kota kasoki na 8000 000 places bango ba teka ba tika ya combien na o bango ba bandai ko kaba wana ezaki combien bango oui na lobi bo bistu kene na o ya VIP mais na VIP batu batonda ki belé makasi batu bazaki belé ya koleka ayebi makambo asali sikoyo ndenge lobi que na VIP bato batonaki ebele sikoyo bino bozo lobaka bozo tenir kaka ba propos na minoki eza faute kaka ya artiste ou encore eza faute ya organisateur ya concert wana ya liboso na eza fali ya sacrifier ba vie ya bana bato après eza bato ba pese ki caché wana po ba beta bani ya ba moni que no eza la sope comme les pese de ba baza bato bakota na stade pourquoi pas bakataki pourquoi pas bakata ngoni ngande na abweko eza na okaka ba je ya fadi moko parce que bana bato belé bakufi ba fama bato belé tozolela eza fali mtasali ba je na ndeko naka moko mobali wana non maman ça ça déborder te maman est-ce que tango zalaki na kati wana ndenge na stade voilà tango zalaki na stade en déroulement concerne bande ko se dérouler mam tous les zalaki est-ce que zalaki na impression que non à l'iroto qui ne bobe na suka bato bokufa ka tu t'attendais à ça non nzaki kuna makansi wana te azaki mena ko mona bato ko bunda ena banzo mona bon et si grande sœur nanga si c'est comme ça to kiende parce que non mona bato et moi ba kuluna tema tambola na téléphone nanga changa bité na bomba téléphone ande to bimina grande sœur na wana et to mpoka ba ngena kufa ngamo na bapinga ngena kufa parce que zaki tu bato bazaki makasi mais si grande sœur na to me corriger si mato zela bonso ba bimi après biso to bim na de peto sele bo bato ba bimi to ko manda ko ato ba ken ba benga biso ke no o grand fan bino ko to lo bani akota ba match akufa te kana ninga na fali mama moni mama zali voilà maman commentaire na ko sala fali le razui problème to ko kosele eloko moko te OK asali yango te mutali boso asala ki mabe wa tika ki batike to ba pesa ki atika ki batike wa asala mabe pour fali azata pesi batike le romoni ke nombre alete koki okoyi ko bakisa te oya bakisa ki nde mutu wana nde pe ko landela ye fali aza mutu to koko zoloba te ka nyoso to fali te mabe koti ndenga aza wana eloko na kosenga na ye azala honnête alobaka te ngai vraiment naza reconnaissant na bibeme nyoso tu o ekufi na yebi mais bo torturer ngai te na oya mukienga na kozwa na olinga ko contribuer na matanga nyoso tu na oba koselinga na oba koselinga te leta ke mukolo wana ezaki mukolo nanga concert ngana ko sibir nyoso tu wa somona to ko bambela likambu te oya salite ya lisumu na miso anzana. Mais maman soki ndeti le loto lobake Mira Muba azali perte moko ya libela na kati ya famille Mira kozonga ka soute soki kokutana Mira lobaka ne to lobaka que non to kokutana na éternité et tout alors décision nini bino famille boza nango na ndenge bosali perte ya boye boza koloba boza na décision nini bon pona ngai décision ko kozala na minute papa ata osombeli nga lupango ata odedommage nga ata osali nyonso Mira aza motu ya pona nga bongo esilaka lupango oyo batekaka kokomba locataire mais nazalaki kana posa Mira nde akundanga nga nakoki kokunda Mira te mpo oyo aza mwana mobali me nga mama naokunda Mira na minito ata bapesi na bango nga mbongo me kokoka te na valeur ya mwana oyo nga mobali mpona kokai koloba yango. Voilà. Merci Sandra namoni sur Nabiso vraiment moi pas ça ma casse na mutema mais nga na tuna pe mutuna moboye une fois pesa lokola motuya est-ce que na moment où to komi parce que ndeko Mira kufi na utoloba osomona te que
koluka kaka ko garder ba bonne relation na artiste pour na koyeba que lobby après lobby artiste azo charge ya bana mira artiste azala bien na libota ozomona te que peut-être que ozala bonne ko garder ba relation ya bien artiste ezali peu important pour na peut-être ba hommage pe ya ndeko na biso mira. En tout cas moi vraiment pour na fali na invité moi na eloko loba tinga mala ki fa na fali na banzim na nyoso na fali na supprimer téléphone quand ndenge mama lobby mama na lobby asala ka au moins ça pour na vraiment non mais na vraiment na invité elinga kai makasi mais est-ce moment na ba photo ne ba banzembo na est-ce que na kati ya stade bozaki place mon amira toi qui ma distance voilà Sonda Bakajika c'est en toi. Voilà, en tout cas, Toko Minasuka, Boyoki maman, Boyoki petite sœur Yamira, Mutuna Mutapesi argument nae, eza pas si makasi, Kobungisa, un jeune garçon, et surtout Kazaki père de famille. Azaki père de famille, Atiki Oae Bana, Atiki Mwasi nae na Zemi, Akei Libela, Akozongaka Lisusute. Boyoki message, maman à lobby, petite sœur à lobby. Staff ya fali poupa bo zala na humanisme humanisme ezala parce que eza makila ya batu eza ba milimo ya batu ndekei. On suppose que toutes les personnes au bakufi na kati ya stade bazala ki ba fanatique ya fali poupa do ba longwe banda kuna bango po ba ko songe po ba ko sepela na musique ya idole na bango. Alors ekozala bien mingi que ezala kaka rumeur te mais ezala babiloko o ekosalama bo assister ba famille wana nyonso comme bili mopesi au nombre ya 11 bo assister toutes les 11 familles pour que ba funérailles et les cas vraiment na ndenge ya bien. Merci beaucoup. Sonda s'il vous plaît, est-ce que tokolo ba mama depuis alors corps ezali na mort déjà beaucoup à contact na l'état lobby na bino nini ou bien que staff IP ya organisation ya fali pour pas lobby na bino likambo nini déjà bon banda mwana kofi samedi awa na mona ika baninga na bino ba journaliste balekaki l'état ayebisa yebsoka wambome to zela kaka ye l'état que signature ezalaki ya ye soka pesi ordre ya kwambome biso ke kwambome yango na nazotuna bino mama dépense matanga ebandaka na tongo ebandaka na kiti eloko liboso na matanga po mutu lera koya akozwa kiti biso de aba dépense wa biso to bandaki to bani na kiti to bani na muziki to bani na groupe to bani na nyoso kolalisa batu kolesa batu bala nyoso tu wana mais na motema malamu soki azalaki mbela ta batu na ye nan baleki baba à part bino ba journaliste batali boso balinga baleka bango ata ba yeba sali ke hypocrisie ba mi mani batuni matanga ngwezala kindenge nini tisiko neti nga mwana wanga na mbome te marge tu bapesi ordre mais na komina na mama ye mote est-ce que na 5 jours ya sali wana na kokute penza 5 jours mutazana mitsopo na lebo est-ce que azana tisiko no bambome ka te bambome te nga message na yeko zaka lelo ke bwa mbome bibeme donc lobi soki nzamba pesi biso so pema na ke mama ye na ke kwa mbome mwana nga charge ya kwa mbome eye pa na bino eye pa na biso yango na place wana to mona flou charge ya kwa mbome ko ya lisusu epa na biso pona nini pona tongo boy dépense ya liboso to sala ebele oyebi ki chassa taux du jour eza combien na zoza na batu combien aw bon charge wana eza na maboko nanga le sou pona bimisa mbongo na ke na kwa mbome siko ya wa ko zo étape nini ko tuna bino. Voilà, Sonda Bakajika, il faut qu'on martèle vraiment un peu trop pour la makambo, pour la goloba keno, baza babibembe ya l'état jusque là to bikeno ils à l'état. Famille et ko zo charge ya jusque maintenant il ko zo ça charge ya ebeme monter l'état faut s'organiser na ba organisateur ya concert wana ba yeba ndenge ni ya kwambo mais pour batu ba beba te et tout. Donc voilà. Tu peux terminer l'émission. Non, voilà. En tout cas, toujours continuer kaka. Na quête na bisu ya ba famille nyonso o ba kufeli. Bo za la kaka branché, nouvelle tendance télévision, toute info. Bo s'abonner peu massivement pour besoin ba exclusivité à chaque famille. Merci beaucoup. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia.